Voilà la Libanda. Oui. Ça fait combien de temps de voler la Libanda? 2 ans. Et mon âge 14 ans. Petit. Non. Pas vierge. Non. Pas vérité. Des vergers. Pas déjà des vergers. Oui. Pas des vergers dans âge 12 ans. 12 ans. Si vous avez un mobile Romnena. Christophe. Il s'est retrouvé à on a katia balabala. Donc, Entourage qui a ma camarade. maman ça n'aime pas ça de façon où on va nous na balabala. Bonjour maman. Bonjour. Nande kono Jordan Lubaku au concept nabino vérité dans les riz. Comment on en Précieuse. Précieuse. Oh, la précieuse na miso bato ba la précieuse na miso nzambe. Précieuse na mokili mobimba. Na moni makolungulu awa osani. Balabala ka. Balabala. Elaxini. Balabala la Libanda. Voilà la Libanda. Oui. Ça fait combien de temps de voler la Libanda? 2 ans. 2 ans. Oui. Et l'on est ça là pour comment la Libanda parce que comme on a fille qui tourne le roi et boy. Oh la Libanda pourquoi? Rien. Et l'on est ça là pour comment Libanda? Rien. Par yo mora boy pas continuer balabala. Raison mora te lo monte tino wala na balabala. Ma parent bazar. Bazali. Bazar. Papa zali no na este, maman zana camp. Donc ça mon militaire. Oui. OK, où ta est? Papa ça soldat. Oui. Maman ça soldat. OK. Chico, ma parent bango bazar na camp et l'on ni s'est retrouvé à on a katia balabala. Donc Entourage qui a ma camarade. donc maman ça n'aime pas ça là de façon où on va nous na balabala. Avantage nous trouver à na katia balabala. On avantage mo pour les lots so ba biso zonga ndako linga. Zonga ndako. Nakenda wana yaka. Kena yaka. Papa mpe ba permettre ko okenda kwa po zonga. Bakaranga mo na kimaka. Donc ba masaka ndingo vanda rabo. OK. Et bon lelo ceux qui mutu mort ya bonne volonté bimi. Malobino précieuse. Na pesa mbongo be na tinda na kati ya classe utanga usala métier mo bo banda yokola. Olobani. Na lukala tanga. Na sisa classe na ngana zote. Le diplôme on a agini. 14 ans. Petit. Non. Pas vierge. Non. Pas vérité. Des vergers. Pas déjà des vergers. Oui. Pas des vergers na agini. 12 ans. 12 ans. Si vous avez un mobile Romnena. Christophe. Adam moko be bazebele. Moko. Et tabilo obidini. Tozana bango ka moko. Ka moko. Na mono ba tatouage belé boy. Tiens bon ta ba tatouage. Poani. Nazali loin. Vous allez loin. Oui. Maman précise abomina. Précise abazali loin. Donc beta no ba tatouage na nzoto no mono décorer. Ali akula tabloka ba dollar te mena sel na melisa ba miliki te mena zaka na santa bien. O sala ndenge nini pona ko nourrir ye pona ko laisser yo sala ndenge. Na senga. O singaka par jour obimana combien l'heure o singaka wana? Ah musina ko mena 20 000, 30 000, 25. Parce qu'il y en a 25 000 dans le oyo zorana. Pourquoi pas créer ta message no mobo bando texte ta maki ata mapa pourquoi pas linga kotam sa biloko. Fana na passe moi ya bien on a côté ka biloko ana ndetse na vya libanda bona te ka ngondeni. E bando lukela ka makelele mwana te ka ngozata. Merci beaucoup. Et bon lelo bato ya bonne volonté bazo tala yo. Nini okoki ko singa na bango po yo se sentir à l'aise. Nzama pambola bango. Nyama pambola bango ba continuer ka ko sina biso kaka. Sina yela na longa kana o. Merci à balabala. Ah. Ça fait mal hein, les gens qui regardent cette vidéo en tout cas et cette bonne voix, cette bonne volonté, ces bon cœur d'aider. Oh ba bengi ba shege bana ya balabala. La ville biso abutu o vieto mona nyo moni nyo soto lukato mona ne biso monaka. Okoki ovanda boye outi kopo kiti boye na ko ya do oza sincère ozwa mbongo ko bomba poso okuta na la police misapiti na kata nzoto biso bana no basi bien sûr babi misambongo toyebi te na butu bakangaka babasi biso nde toza boye na butu toza batu mambo soto monika basele photo kima photo batama que ena batu mususu bokene kop boye abeti yo. Comment ça? Et bien sûr ena mutu musu boyo kane ata musu ata na pesa exemple $20 mais bokomi kuna iso te $20 fe na lobe $5 yebisanga siko ngai belanga moi si boye na ke komite kana $5 moi $20 ngo na kokyo swa kokyo sunga sto yo chake na ke ne kozwa $20 mokumi okomi pe kuna boye babeti. Voilà, bonsoir maman. Bonsoir. Comment nani? Et grâce à Grâce à jeune fille, on a âge 20 ans. 20 ans. En tant que jeune fille, les bande de Rona Bass Bautala, on va na commune à Bandal ou bien on va na commune? Na commune à Bandal. La commune à Bandal.
Et ce qu'on peut la biso réalité muke ya ba jeune fille ndenge to vivre lelo ba génération na biso en tant que moi na moi si na moni oza déjà maman o lelo occupé aux mokumba na to bota dans un monde oza na mwana. Et ce qu'on peut la biso fille na biso ba jeune fille lelo ba jeune garçon de to continuer à vivre na génération na biso même na vie à Butu. En fait, la génération la biso lelo moi la mala moi té premièrement biso tout on bala mabe. Elle moi si musufu asala ne loyenge ena fi musupe asala loyenge ebibi sili na osana ba mi bala lelo so amoni moi si kitoko amoni moi propre et comme oh non moi si nanga era problème yango moni ba fi bazo bote belé o sutka bwazaki na moi petit chéri na zemi et arrivé moi zemi yango boyebo koma na suka boye mobala wanga moi si muso asala ne kinduma te mais atali ana zemi na place vanda te na nesika te akotina la ville biso abutu o vieto o mona nyo moni nyo soto lugato mona nde biso o monaka okoki ovanda boye o uti kopo kiti boye na ko yada oza sincère ozwa mbongo ko bomba poso okutana la police misapiti na kata nzoto biso basi bien sûr babi misambongo toyebi te na butu bakangaka babasi biso nde toza boye na butu toza batu mambo soto moni kabasele photo kima photo batama donc ne boluka mbongo na bino na butu ya lende to bana terme ya ba Congo ke kutu to solo laka mo yanke na koki okuta na désert na solo na kuluna tam sute vie ate na mbongo te soit ma 2000 moni pe atiki oleki place mo bozaki pe censé oleka te désert okuta na kuluna mo boye ba na yo moni pe ate petit na ngaleka mais na kozala na za kuna na suka na zo ya na moni jipa la police en kota te to ebi la police ça va pour protéger biso mais au mona ote kanga bango do mene vi mamboe boye bi ba vi na bisote muto amtabima na vi na vous avez aussi des risques au bozwaka risque ena batu mususu bokene ko boye abeti yo comment ça et bien sûr ena mutu mususu boye kane ata musu ata na pesa exemple $20 mais bokomi kuna so te $20 fe na loba $5 yebi sanga siko ngai belanga moi si boye na ke komite kana $5 moi $20 ngo na kokyo zwa ikokyo sunga ngasto yo chake na ke nego zwa $20 mo kumi okomi pe kuna boye babeti ba robot le pena oyo zaki ba boto le pena oyo zaki na mpona butu toza na ba criminel toza na ba kuluna toza na ba soda toza na nini ndomba to mabe na vi na biso ponde na za boye nde na komi boye na ina banda sama na ngafona za saki na na scène na simbis na uti cop na na ina simbisi mbongo na kata saki na tonga na moi loyenge na zui moto na ke ça fait combien de temps ça la coupe ah là pour là vraiment je peux pas te dire là c'est ma vie privée je peux pas te dire. Il faut sentir. Poto na bato ba la biso ba retenir en tant que moi la malamu la bi que vous êtes aussi des ba moto transmettre message pour aider pe bande ko ebele na ba fi na biso ya butu pour ngape na jeune na ba fi na biso ya butu lelo passage des années combien tu dis ndeti biso awa passage $40 passage $40 wala mutaya beti kuma kwa ke bongo so mutalinga lala na yo tu dis et ça déjà $80 $80 Coca-Cola pesa la. Bon, en fait, nous pas quoi sur na 80 et na 50. OK. C'est normal. Lelo o arrive après que o yepe o salipe to zongi jo musupo o yepe. C'est un jour. Ataku tu papa na musala ke na musala zonga na mbongo chaque jour. Tena jour musupo zonga zaika na mbongo transport. Tolie ka biloko alobi, c'est normal. Yo pe arrive après o yepe o salite. Bien sûr. Je viens à peine d'arriver. OK. Et arrive en Angopé, o yepe boye, o sali na ope vina, mais o zongi no pe mabopa. Lelo to bande ona basi ba otala yo message ne kozala nini na bande ona mibali o bayaka ko estroke bino. Biso base kaka batongi moyebi ba vina biso te belé baza ba famille bazala na bambongo asala ba vina bazaki bien mais arrivé là est normal. Donc là ne loko lo bala monte po mutu mususu amoni biso oseka. Moyebi vina ngate. Oyebi maturité na ngate. Osata yo ma na ngate baza nani, asa nini te. Donc nazana ngane loko lo ba tenzamba sunga. Mais la plupart a mutu mususu so amoni mwasi osala kindumba asie sans voler. Toza belé. Ena fi mususu o to biso mo pe ba camarade to bi ke o ndeza bongo suka na yepe na nzambe ka fwa sunga. Ena mususu mutu na mutayebi nga ta musavi na net ba film ba jeune garçon ba ke ba ndumba te nga ko bala ndumba te. Fierté moi c'est zanda ko libala la première fois. Moi si nyo surtout ana posa ke ba benga nga pe madame Kingani aleka ki pena mobali na ye sko totala makoki ezana ngo moi mobali musupa ko ya bali na yo mais comportement on a ebele baza aba vanda mama bala bien
otali pe ke libala somo ya mundele mais suka na ngazongeli kindumba ebele pe babonga pe na nini eza pe na mitimo mabe ko tarabino po bali déjà mundele akufite. Le problème c'est la conscience. Voilà. Premièrement na famille pe au moins la réalité famille na ngai yebikanga. Quand déjà na monique na vu déjà aime pas mort na vie à quoi sert de faire le retour en fait à marche en arrière. Okay. Ndeti o mwana na obota ozwi oboti eka na musala oyo bien afoko ta musalo. Nazaki na mobali bolingo et comme erazemi awangani après 2 ans ndeto yo zonga na mwana nga 2 ans. Amona 2 ans mais oya osala oya luka mbongo na yo po papa to baza irresponsable. Non, c'est pas que non azaki irresponsable. Le temps oyo tozaki ensemble nazaki na zemi. Tant on a commis na zemi to kabwana qui après 2 ans. Papa yo zonga. Oui. Sonenga zongo yo po tika na okoko. Pas de problème. Qu'est-ce que tu attends? Tu dis bon en fait ces derniers temps il n'a pas de travail. Donc il est dépendant. Asala na musala ma 2 fois ta musala ko ke ne musala boye. Azu ya mukewe mona na toseni. Et du coup on paye chaque jour. Là où on reste on paye chaque jour. On n'est pas par mois. Donc je suis censé seulement y azala na ngo ngape na zala na ngo poto pas moins que ça. Tu fous ta place au vanda. Maman, papa baza en vie? Bazali na ngo. Et pourquoi pas retourner dans ndaku na zana mwana mke 20 ans? Tu dis bon bengana ote ozo pas na bino. C'est difficile. Oh yo là la raté, oh yebi place les 200 boules est en raté. Là tu voulais dire quoi? Mais il y a des réalités. Pourquoi je suis dehors à mon âge? Pourquoi? Papa, maman baza en vie, n'est-ce pas? Oui. Vous avez un niveau de titre nini? Premièrement d'abord, je lui remercie parce qu'il a fait trop des efforts. Malgré tout, Azana est musika. Et du coup, na préférera, au moins ceux qui aiment, mais ils n'ont pas le baquet. Na luka nengo sala non, le bafo m'écoute na zala papa qui est maman. Pour mon témo papa na zala ngo eza ou maman na zala. Donc ne maman choquant mingi la vie. Bon en fait, mes parents balo bara moi na zui zemi, au boti, au kati classe, boye yebika ba responsabilité ndezala na oka na famille. Et du coup, en fait, ba maman mususu aboti na moi na e abengi moi un enfant de malheur parce qu'il a boti avant l'âge. Eza ba ka obiso okutena. Non, likolo na yo nde classe ngai katani likolo na yo nde vi na ngai sali boy. C'est comme ça na oketi kai pa tata na e. Si longtemps tant bon donc ça maman na bino ngam. Des titres là yo. Na soki na 5e des humanités. 5e ans ça ni biochimie littéraire. Littéraire. Lelo oyo chance fonga mo roti comme ça l'opposition classe. Na tikate poani. Autant la caméra za liboso na yo. Tikate poani eza musala mombwe, eza non premièrement musala soni. De nature na ça la vie a butu mais non linga mobala benga ndumba te. Pourquoi non lingango te? Parce que ils ont musala mobwe, elle loka combo mobwe muto so ebide ke combo eza combo mabe dans non linga te ba benga combo wana. Kotika e volontaire mutu. Na lokolo moko na kati moko libanda. Likolo na nga moko wana pona bimisango libanda fo effort na nga moko avant bino bato mokili bosa elanga effort. Faut conscience na nga moko ezala avant bino bato mokili bozo elanga conscience. Mutu yo koko ya na opo ebisinga ke tika via butu mais so conscience nga isala te na tika te. Omona eti ndokite potango bandaka ngo amvutsima te muteme mayo non. Omona ba misuto landaka kamara nanga somba lipapa asomba sandal kiunga pe nana poso somba lipapa na somba periki na koma lokwae kotela mususu atali ke famille musika mutazala nanga mo ba circonstance a vie permettre te. Voilà. Maman, lelo oyo na biki to so petin belete mais na olinga otala caméra na biso na muto asa na besoin ko aider yo o pesa biso kombo na coordonner na yo parce que partout au monde du otala yo na biki oza déjà moi na oyo o réfléchir très bien si ça on demande aussi des soutiens aujourd'hui tu peux laisser aussi oyo sala ngona volonté na yo te to comprends que maman bimisa ko banata on komaka na zemi mais concerne no repesa ba maman bimisa nga libanda te to na komaka na zemi maman de to nga komi na zemi na nga aboti nde a se décida ya kotika nga na famille ya tata nanga. Omona na famille ya tata nanga bazanga makoki bokola nga te. Mais mutu oya bande ko soutenir nga ko bokola nga tanga ye ko kufa. Bon en fait, yo yebi kaka na kolo banyo sote za famille nanga. Bon, na mutu alinga sunga ko sunga baboya te. Soutien baboya. Za numéro de téléphone? Bon, on a un téléphone. Pourquoi ça? Téléphone na rebungaki. On lui pesa biso coordonnées na na Facebook, oza na Facebook, oza na TikTok. Ouais, nazane la Facebook, téléphone na rebungaki. Mani na Facebook? Jenny Chako. Jenny Chako. Jenny Chako. OK, na bato bani batalo message numéro za nini? Message za biso ezalaka ndenza mba sunga biso a continuer pe ko sunga bato nyonso.
Merci beaucoup. Merci.